Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Luanda en Angola ce mercredi 21 août pour assister au sommet sous-régional RDC, Angola, Rwanda, Ouganda et Congo. Cette réunion va regrouper 5 présidents de la sous-région des pays des Grands Lacs dans le cadre des concertations sous-régionales liées aux problèmes d'intérêt commun. Cette rencontre fait suite à celle tenue le 12 juillet dernier à Luanda. Il était question de réconcilier les présidents rwandais et ougandais en froid depuis quelques temps. C'était grâce à la médiation du président angolais Joao Lorenzo et président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de convaincre Paul Kagame et Yoweri Museveni de signer un acte d'engagement pour la paix entre leurs pays respectifs. L'initiative de cette rencontre sous-régionale a été prise par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en avril dernier à Télé au cours d'une réunion avec ses homologues rwandais et angolais. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission Nabino et Asika, où est-ce s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bazar en France, bazaka na Belgique, Allemagne, baebi bien, bato bakumba kami tuka, net en France, soko sombi mutuka no Asika, bien sûr maman contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire ba checker, en ba contrôler. Soki est en anomalie, soki est un problème moko. Ça la contrôle technique, et ça pour la sécurité na yomoko et conducteur. Et ça pour la sécurité, il y a batou oyo, batambola nanzela ba piéton. Donc ça pour la sécurité, il y a environnement. Supposons que autant la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katelan. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutoukanayo et que monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça la contre visite donc c'est-à-dire zong sango li sous réparer yango yango na s'inspira qui nani wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet. Aouti nanda kuna la muki a sokole longita et gamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet. Au batang sabition sur la classe de Ebi. Ceux qui peuvent éviter tout na bateau ba Ebi. V César Nga Diazali a coupé la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tel bat information lukuta, ba tout temps batala en premier lieu et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité goya mais vérité et goya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur défie, vient alors au défier d'une manière intelligente.
Si vous allez pasteur a triché, yaka, tu as une mission. Si vous allez politicien, tu viens. Si vous êtes musicien, tu viens. Et alors, au moment où tu es peut-être que quand tu as bien, mais peut-être que tu as là, où il y a bomoni, qui est corrigé, au la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Mote Bandeko, merci Ndemo Yamina na Banda Kunabino. Tobanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo, Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na Yapoto, Moussa Moussona Sarakate, Nazakaka, Nabopido. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, le banini, mon thème à Nabiso, ezali pompe et un muscle et à kaniti kofi motema mutu so aneti kofi na ye sikoyo motema wana musala na moya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Moussala insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo régulé ezo tia donc soko lieu et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makabetani AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo koya à tout moment eza brutal. Si que V est ali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau, et puis C cérébral est ali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que ba classifié en mode 2, ezami balé, eza AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue ka ko conseil quand ande mama na bana ko lobana ngai na kitetela papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tindaka biso mingi tokende libanda ezaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o abenga ba male mayele ya mabe basi bazala mpe mibali to bandi ko comprendre mayela mabe basi basalaka nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que bakosa ete soki azokosa nga pe na kokosa soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama Maria te amoni lomo abongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana bakoka ke soko kosi ye andimi na so FCP vérité mona bone kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balingaka biso tokosaka bango po bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale, vous n'avez jamais déçu. Il y a la lore noire, la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycologie. J'étais PC loco de l'eau. PC loco de l'eau, on a PC de l'eau, amour débat. Amour débat, amour
débat balobi pese eloko keloko na kati ya amour débat basujet eza ebele donc osakana te donc bokolemba nga na olemba bino te mpo bino nde bokolemba basujet. Merci mingi na ye moko mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amusala ezosalama kitoko sujet na biso elelo na kati ya amour débat eza nini nzambe na ngai.